Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Il est l'équipe partout. KNB. Kinshasa Nabiso. Qui n'est l'équipe partout. Qui ça et l'équipe partout. Mais comment les abîmes, pardon. Jima c'est la une raté. Et on a bien yo. Ah, Jima Mokende. Où est là? Banakin. Qu'est-ce que ça peut zapper? Ce putain de mot. KNB Téléma. KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB que zapper ce putain de mot. Check au Vandi. Bote Bakinois, bienvenue dans le magazine Nabilo vos préférés KNB Kinshasa Nabiso. Alternance de la République, Oyo Basala qui sorti officiel na bango na plateforme Moussousou, Oyo ezo soutenir candidature ya Moïse Katumbi na présidence. Nami Kolele qui va parti politique na leader na bango basangana qui na règlement politique ya Front Citoyen na but non encore lutter contre glissement fait que ça en sorte que date ya élections à respecter mais quelque parti pe na leader na bango lisusu ba se retirer pour na s'associer na candidature unique ya Moïse Katumbi yango tokiti na terrain pour na koza ba vie ya bakinois par rapport ya séparation ya Front Citoyen par rapport ya oye uti koleka ya opposition na biso na mboka na biso tozomona kokabwana c'est-à-dire elingi kolakisa biso ke lobby tozalaki na dynamique lelo tokomi G7 azui ba fayulu banani intégrer G7 elingi kolakisa ke ba politicien na biso eloko liboso bazo viser miette bazali ba politicien ya mbongo lokoso na bango bazo viser ba intérêt personnel intérêt ya nation ezate côté ma yezo tshilonde côté bazolana tellement que basuché kamere na politique na bango bazala ki nango ke non dialogue ezali glissement alors pour na bango balenya to ko nekaka na même forme ya ba élection à lolenge wana pour na ko favoriser majorité présidentielle maintenant tellement que basuché kamere basuché ba monike ko toyo ekauki de balandi siko epa nani Moïse pour basuché c'est-à-dire tozali na ba politicien té ezala ngo plateforme moko ya ba malewiste ba tu balinga positionnement politique pour biso to pesa ki chance na batuana baleleki na 2011 ba décevoir biso peuple bon pour ba moni Moïse Katumbi grâce ya mbongo ndaza na ye homme fort lobby congolais ndete loba kaka abimisi mbongo na ye yango etamboli bon c'est ba okabana kana bango bakabana te pour na peuple congolais anu ya ko voter utilité à voter une utilité bango te be ba malewiste bakoki na bango bon qui peut aller pour la vie na bango tant c'est peuple congolais moi le côté pour voter qui bango en 2011 na caché quelque part ce qui le dynamique de l'opposition ba Kabwani donc on a le droit de surprise par rapport à quoi les a dynamique de l'opposition mais ba pion mususu bazana ana danger té azana leader té mais linga mi komisa lokola leader moko boy OK qu'il leadership ba somba on te faut bota manango comprendre mais ba tumso bota mana leader té to benga biso nyonso ke non to sala disons force moko boy to sala ini on a to combattre lo moko boy to ponaki ote yom to président mais to komba so to sololi après réunion yo mi ko s'imposer na président bon so ta dynamique de l'opposition na bazo bunda ba wela leadership bolandi ndenge bakino ba pesi ba point de vue na bango biso na kanbe to ko souhaiter ceux qui opposition e kozala et sengeli za uni et non e kabona du jour au jour ceux qui opposition eza ini ndenge ko sala impact dans na mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. La jeune fille est belle à Kinshasa, ceux qui ont besoin de mobile, ceux qui ont besoin de kozwa mbongo, mingi bakose la rapana malade. Kinshasa et l'équipe partout, le magazine Nabino, les autres la kaka na Kinshasa koluka koyeba comportement nini o bala basi ba comment kokoma nango okomona na bota na mobile eux que bazala sous place moko na mobile te voir même bon na pe bakabwa na mobile kasi soka linga ke ndeko senga mobile mbongo fa ko c'est la ka mwana malade okomona na mwana zo bela ta 5 fois to ebite soki ezala kanini basi basala ndengo wana ezali basi miyipi
poso la tali bien ngala za mama banda na bandi ko bota bala ngati na komi boy na tikala ko kosa tende ke mwana azobela pona tango zo kosa ke mwana azobela mwana pa ko bela penza yango moni ke basi basala bongo pona mwana kango mingi penza bala basi mingi ba mama pe bala bilenge la biso bana na biso bazokosa ka mibali mingi mwana sali boy surtout so bazaka sika moko te mwana sala ki boy mwana bela ki o kuta za l'hôpital bazozo sa mai wala penza tuka o basala bongo basi wana baza basa miyibi na vita ngozo vivre il faut que linga bambongo moko eza propre tango zo bambongo par-ci par-là ninga mensonge eza bambongo moko to binga ba argent sale donc un jour luka et retourner le ba inconvénient moko okoyeba te sikani no uta no moni ko luka ba veiller ko luka ba prière mais aussi mba souté comme trop tard parce que tango zo kosa malade okoko benda be malade on a si moko yeba te ozomona okoloba mwana za bien molobi aza malade ozwi mbongole na simata mwana kobela oya oloba suni koko se aneti mwana oyo moko boti po ebisa papa na eke atindelo mbongo soit mwana na problème il faut kosa mwana obela eza normal te boso mwana beli muko mwana obela maladi makasi mwana obela te muko sikwa kobela siko maladi ya grave obengi papa bango olobaka alobi wa abela ki leo liso abeli eza normal te so aza posa mbongo abenga mobali ayebisa so mobali alingi ye ata bala ete lokola babota mibali oyo bazaka bango reconnaissant akotinda quelque chose mpo na ye na mwana bazala bien mais eza yango normal ta banda kokosa mwana obela kokosela mwana oyo moko boti maladi eza mabe bouti wana kolanda ndenge mingi baparents vraiment balobi vraiment biso mpe na kani mpe tokodécourage bamama oyo baza na bizaleli ya kokoselaka bana maladi parce que lelo ozokosela mwana maladi mwana azobela te bongo soki elobi abeli makasi eke mobali wana asa abimitelaki yo mbongo mosusu okosuka nango wapi soki oza na mposa osenga mbongo senga mbongo ata mpe mpo na yo moko kolingaka te okosaka ke ozobela to mwana azobela vraiment eza malamu te tokodécourage bino basi boosala bongo po mokolo mosusu okosenga mbongo maladi okolia yango mwana mpe yo kokuta ye na eta moko critique okolia mpe susu mbongo yango te oswanye yango mwana vraiment bochange Kinshasa eleki partout. Rubrique na binobo kaka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kanbo suka batu mingi bayebaka te soki ko ronfler za maladie ou pas yango lelo docteur Victor Magie a expliqué na micro ya KNB. Vraiment d'une part à cause de la c'est pas une maladie c'est cause de la signe ya maladie. Normalement, c'est aussi anatomie. Quand on a respiré, on peut continuer à zolo, et quand on a le niveau à tracher, et bibi na blanche, continue à poumon. Il y a des calibres qui sont vides. Mais il y a des maladies qui font c'est qu'elles réduisent l'espace, il y a des calibres où il examine peu. Le aussi maladies qui font c'est qu'elles sécrètent par maïs à la honte belé. Maintenant, l'air passe difficilement. C'est ça qui s'appelle vraiment un signe à maladie. Mais le jeu de cas, c'est que c'est les fumeurs qu'on a en chronique. Pour nous, il y a donc maladie pour nous normal. On peut payer les canaux difficilement. Il faut ça c'est pas boulot. Comment ronfler et ça pour nous maladie soutenue. Pour nous c'est normal. Ronflement chez les fumeurs normal. Mais et pas normal parce que là pour ronfler, ça montre qu'il y a un problème de gêne respiratoire. Les réseaux les canaux comme c'est doigté. Et ça gêne quelque part, soit au niveau des poumons, soit au niveau des bronches. Au niveau nous sommes dans la rue, il peut se ronfler. Donc, d'un côté, à cause de la signe à maladie, et de l'autre côté, comme normal. Ces enfants, par exemple, moi, la boîte de souffrance, parfois, ma benda qui est maï biété. A melagi maï dans le bout. Donc, moi, la boîte de souffrance fétale. Maintenant, on n'a pas bien aspiré. Maï est égal. C'est égal, non, normalement. Et réduire le passage à mon pépé. Quand on respire, il y a ce bruit-là. Parfois aussi peut faire une maladie que bronchite, un sali bronchite, et c'est un crachat et côté bénin quand il y a un poumon, quand il y a une bronche. Et gêner peut toujours espace où on a un peu de canal. Rhume, tout. Parce que quelque chose on a une bronche. Normalement tu as une grippe, on a ronflé. Mais cette grippe ici, on a une longue, tant que crachat, quand on fait la toux. Une sorte de crachat. Les arbres voilà, les clients, c'est ça, la on a pas ronfler de façon pathologique. Trust
na Force One Service bazoteka ba voiture ceux que ça intéressé soit ba détail élément. Le magazine KMB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KMB à la zone de recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KMB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KMB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KMB vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KMB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre la pub KMB. KMB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KMB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KMB Kinshasa entre nos mains. Appli KMB Simba Kinshasa Namaboko. Magazine na bino elukeye basoki mwasi oya kufela mobali attitude nini ya kokozala nango pendant que ebembeza na se. Kinshasa eleki partout lelo magazine na bino KNB eluki koyeba attitude nini mwasi oya kufeli mobali akoki kozala nango. Poto yeba rapé to mona na ba mikolo ba maman na biso soki lelo akufeli mobali okomona maman avandaka na se akobouger te bako accompagner kai na makambu nyonso mais akokamwe ekokoma ke soki mwasi akufeli mobali eke bato o bazalaki na ba problème soit na mobali na ye okomona komi koyamba bango contre cœur yenesi ya kosilika to kozala ba attitude mo ya mabe epa na bango. Or ebembeye moko azalaka susu na ennemi te, voire même na ba témoignage na ye toyebaka ke mutu akufi azalaka toujours na témoignage ya malamu. Ebongo biso o bato kotikala vraiment tokosenga na ba maman oyo bakufelaka mobali attitude na yo fo ezalaka ya malamu pe fo vandaka na se lokwa bavandisi oyo na ba directive o belle famille to famille na yo ezopesa yo. Na kala kutu ezalaka soko omoni maman akufeli mobali okomona bakokata ye kovo suki nyonso balongoli oyo ezalaki signe ya humilité avai na se akolobaka mingi te akozala pe na kanda te mutu nyonso oyo akoya kola assiste ye mpona mobali na ye akufi akozamba ye ndenge normal ata azalaki na mabe na bango ata azalaki na rankine na bango mais na ere wana akomanifeste yango te. Vraiment tokosenga na basi oyo bazokufela mibali zandaka directive oyo belle famille to famille na yo ezopesa yo soki bavandisi yo na se vanda na se ekozala malamu te soki okomi koyokisa bato soni ekozo répondre aka bato babe ata bayebi soki mutu wana nde mutu aliaki mobali na yo vraiment yo fosala silence ovanda kimia omibatela pe poza pe mpona intérêt na yo po soki obandi koagir mabe bakoabandone yo kosutuka ata mutu akosokola yo akozala ata mutu akoassiste yo akozala te. Kinshasa eleki partout. Kino ba réagir par rapport ya maman Amazon oyo azali veuve ya papa Wemba na ndenge abengana ki vers kiski ya mwangana oyo azali président ya Sokoda. Kinshasa eleki partout lelo magazine na bino KNB toza na kati ya palais du peuple awa koyoka mpe réaction ya bakinois par rapport ya agissement oyo maman na biso Amazon mwasi ya papa Wemba asalaki lobby vraiment a rejetaki ba musicien mingi oyo bazalaki pe kobanga koya pembeni na ye komona ke moko ya ba oyo azalaki pe proche ya mobali na ye na musala ayaki kopesa ye mbote vraiment a rejetaki ye pe esalaki soni esalaki pe ma pe ba misusu babangaki koya kopesa ye mbote vraiment boyoka ndenge bakinois bakoloba na micro ya KNB. En tout cas neti nga na sepelaki nango te sepelani nango te po ata moto asalaki yo mabe soki aye kolelisa yo seki alingi yo mais ajustement na ye epa na nga na sepelaki nango ata moke te. En tout cas wana nayebi yango te mais entre bango na bango toyebi makambo te mais ajustement na ye bato ebele ya mama Amazon aza semeki na ngai naza leki ya papa Wemba leki ya edoxe dieka ngai mais to sepelaki nango te soki ayaki seke ata moto abomelaki yo moto soki aye na matanga il faut limbisa ye po entre ye na nzambe na ye ata mobali ayebisaki eke moto oyo asalaki nga mabe ere mobali akei il faut oyamba moto nyonso akoya olelisa yo epa na nga namonaki yango mpenza mabe conseil na kopesa ye ke prochainement atalika mo mususu kozala agissement oya ndenge wana asala yango lisusu te po bazomona ye monde mobimba bamoni eza mabe na matanga moto nyonso ata asalelaki yo mabe il faut yamba ye ndenge wana po na nga vraiment namonaki eza mabe po na ntango ya matanga moto so likambo soki ekweza matanga
kwa kolamuka su te akei omoni baninga msutanga bamoni acte wana esalemi mwa bapesa esumbote te eza kitoko te Verkis apesi mbote apesi mama Amazon mbote malgré bato ebele baolanda makambo apesi mama Amazon mbote parceke bamisien mosusu bazalaki na nsima bawera batiala mwana do ta bamoni acte wana mwa bapesa su mbote eza te baleki na bango bakei eza kitoko te biso tozali bana mike na kati ya kisasa tokoli awa tomoni ndenge nini Verkis aide bapapa wemba baemeneya baevoloko do bamisien nyonso ya Congo Verkis maintenant a contribué na réussite na bango même soki mabe moko boye ezalaki mais moment mpenza ezalaki yango te moment ya matanga oyo Verkis aye kokabola matanga donc mawa na Amazon elongo parce que Amazon ndakufeli mobile Verkis azalane mpe libre akozalane mpe na ndako avandi po baprêtre ebele mpe baye na bango te mais ntango ayaki alingaki ata soki akosabote ata peut-être à silence mais ndenge asalaki geste wana motu nyonso amoni na tele bato bakolobela eza kola mwa moke koemilie onamonaki mpena na mosapi asalaki bamenace moko boye ntango nyoka alonga ye kosowa na ye esili après tomoni mpena pembeni tiala mwana pembeni nini tomoni asali maboko boye otebi te alobaki nini en tout cas alakisaki mécontentement moko boye bon conseil oyo nakopesa ya mama Amazon ezali Amazon azali parmi basi oyo bamusicien bavalorize lokola Francine, Liliane, Mama Kelani, Bia, ye pe Amazon azala donc azala lokola star. Akoma lokola mama pe ya ba mama na kati ya ba mama. Bouti wana kolanda ndenge bakino vraiment balobi na micro na biso ya KNB biso pe na KNB tokobeta vraiment c'était na mama Amazon tokoyebisa mama oza mama ya bana ebele bato baye ko assister faut kozala mutema munene ata mabe ezali vraiment kokaki ko agir bongo te okoki komi bomba pe o se réserver o sala o agir ata na nsima vraiment agissement na yo esali bato ebele pasi vraiment tokosenga na yo mbala nsima ta likambo ezali o agir bongo te Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nabino Nandenge Bozalaka. Toujours épelé à Kolanda Magazine Nabino vos préférés. Il y a le lot de présentants qui ont avenue Kanda Kanda, précisément l'Uposo à l'Opangu ya Papa Wemba ici à Kola pe à Bandela musique naïe. Olingola Takito Kolokola ba présentatrice ya Magazine KNB, les Canavni et à la numéro 21 et pas à Mami Bilema leader Kinshasa et l'équipe partout.